Balandi ya vamu television mbote na bino esengo makasi ya bokanisi mibu tuku motoba na motoba tope 66 ans uta bakoko na biso basopa ya bango makila ya talo ya bonsomi awa na mboka Congo démocratique. Tolobela milulu ya le 4 janvier 2025 oyo esalemaki bongo na terrain ya Kalamu kuna na sima ya parquet. Tokokenda kotala lolenge kani manaka e bandaki wana ezalaki bokoti ya ba ancien Léopard pe bongo ba bourgmestre bokoti ya bango mei ne sonyanzila mfumukusu kia monzala mpanda na Angola koko ya suka mboka pe bisengo biye bandeko bavutuka balakisaki omokolo yango ya bokanisi ya biso ba martyr vuva mu television esika epai na bino. Kotele mabakulutu wana batele makape bakoko wana batele makapona kotoka bosomi. Bosomi yango ezwama to ezwama ti. Tokoma na bosomi to ti. Sima mibutu ku motoba na motoba. Tokolikia soki ezalaki babundelaki bosomi. Si ma vie tout comme on te voit, mais c'est mérite au monde. Pona bango tozalaki na boyinga ya makasi mikolo boye ezalaka nango ebandaka mpe kosala metina nango wana bouti kolanda bokoti ya babiangami pe ya kokwasuka mboka mfumukusu kiambu nzala panda na Angola solo ekomaki tango ya boyoki bongo mambi mamotuya maye malekaki omokolo mwa 4 janvier 1959 lokola elakamaka ete baindo bakokoma pe bongo bakobeta ya bango masolo maye maleka tope o babengi na kote ya bapaya histoire wana motangisi ya baindo koko ya suka mboka fumukusu kia munzala panda na Angola batalisaki na bozindo manaka ya ba martyr de l'indépendance solo ma talatala ya vamu television na bokasi na bango bazwelaki biso bilili pe bongo mongongo ya Nesonyanzila motangisi ya baindo tolanda. Na manaka ya Congo 4 janvier ezalaka journée chômée payée mokolo ya bokanisa ba martyr kasi elekaka kaka bongo bato bavandi bana bayoka kaka 4 janvier mokolo ya martyr ezali pasi kasi botata mokele eza na biso te parce que tata mokele etiakelaka biso apesi biso mabele apesi biso nyonso kanisa lokola apesaka yo zolo mpona opemelaka kasi tata mokele atya mopepete te
tosengaka bango bapia biso mopepe bango moko batiaka mopepe mpo bayebi ke toza na bomoi ya mopepe oyo eza bomoi ya molimo lokola toza mpe na bomoi ya mai batielaki biso monoko mpo eyambelaka biso mai bango moko bamisalela mai na bango te mpo tomelaka lokola batielaka biso mino na monoko mpo totafunaka lolemo balolaka bango moko mpe si batiela biso bilei na kati ya mabele na biso bongo te tokoki kokende na ebale tosombi mbisi te kasi tozwi mbisi ya kolia te toke na zamba tobuki fumba toloni te topikoli mpe mayebo toloni te tokangi mpe nyama zamba tobokoli te tokangi mpe ndeke na zamba tobokoli te nyonso tata mokele akokisela biso ole mpe matonge na esika ya bonbon histoire na biso masolo maleka toyebi yango te tosolola mpona le 4 janvier 1959-66 masolo ya 4 janvier ebetamaka te na niveau politique eloko moko esalemaka te na niveau politique eloko moko esalemaka te na niveau même professionnel même baenseignant basalaka eloko te même so tokei na niveau même ya basociété bato non eloko moko te parce que mokolo yango balingi te bovivre vibration na yango balingi te bokundola milimo esala na kati na bino Vert Club na histoire na ye bazalaka équipe moko na daring ezaka équipe moko nde sikoyo baye kokabwana Vert Club babimi renaissance sima Vert Sport sima ya kolonga ebele nde baye kokoma Victoria Club oyo bazalaki considéré lokola bato ya pusu bacoiffeur balavandier bacommerçant bango sikoyo équipe na bango Vert Club donc ekomi sikoyo lokola daring équipe ya basango Vert Club équipe ya bayindo sikoyo bato ya bako bazoya bakomi ebele bazozelaka safu boya kopesa meeting botakasa lobi te meeting eza te meeting eza te mpona nini ote leta apekisi meeting nakopekisa ndenge nini match ebetami entre Vert Club na Mikado na bainjustice oyo esalemaki kuna basupporters batomboki boyoka maye bazalaki koloba mpona kososola ete milimo mobimbelati bango bazobelela Kongo ya Kimbangu, Kongo ya Kimbangu, Kongo ya Mfumu Kimbangu, Kasavubu roi, Mundela kovanda lisusu wate. Alors monsieur Brazampito, azalaka coiffeur Mundele, azalaki na master na edo revolver na e, alaki na moto, awuti ville. Azozonga cité parce que azalaki kovanda na quartier Fond du Congo belge babengaka Fokobel oyo lelo ezali quartier walongo Mfumu Kimbangu akomi wana kuti ndenge babarikade nzela abimisi revolver na ye atire na bayindo donc abomi adusoli na moto na ye ye wana nzela ndako lokola basusu bayebaka ye nde bakei kolanda ye nde esalaki te bayindo batomboki kotomboka makasi Mundele akovanda lisusu na mabele na biso te bazobenga yango pillage mais mpona bango ezalaki pillage te kasi récupération mpe kodésarme bango mpo balobi bomengo nyonso bozozo eza ya biso le 4 janvier wana tango bango bazoya kobuka bamagasin wana korekipere babiloko monsieur Brazampinto na balabala Simba na kwe wana azalaki kozala
abimisi munduki na calibre aza koboma bayindo boya bout portant makambo eleki le 4 janvier milimo bakoko etomboki makasi ekotiti le 5 janvier. Sima ya kopesa baindo mateya ya bosembo pe na bozindo ya mokolo ya le 4 janvier 1959. Bato banso baye bazalaki o mokolo mona bayokaki mateya ya sika. Pe basosolaki lisusu pona nini mokolo yango ya le 4 janvier 1959 bato nyonso bazalaki kobelela Kongo mabele ya Walongo Mfumu Kimbangu. Lokola mokolo yango ezalaki pe na bayi politiki baye bazali bongo kokamba na biteni ya bakomini to pe bazali kolakisa elongi ya nkumu monene mokonzi Tshisekedi Tshilombo na ngambo ya bakomini. Bazangaki te kozwa bongo maloba mpona kotalisa nini oyo bango bayoki ya sika na kati ya mateya ya motangisi ya mokolo yango Nesongi Nzila Mfumukusu Kiambu Nzalapanda na Ngola. Azwaki maloba mpona mbala na ye ya yambo to pe moto ya liboso ezali bongo Ndeko Mbamba Tsenanduka bourgmestre ya komini ya Ngiringiri solo na matalatala ya Vuvamu television tolanda nini kani oyo papa bourgmestre batalisaki sima ya kozwa mateya epai ya Nesongi Nzila Mfumukusu Kiambu Nzalapanda na Ngola. Na pesi bino merci mingi panda na papa Nkusu pona mateya oyo auti kopesa biso na oyo sika penza toyoki vraiment version ya mibale ya lipanda na biso lokola bankumu ya politique balobaki ete histoire ya mboka na biso ekokomama na bana ya mboka yango na tondi papa Nkusu pona oyo auti kobakisa na connaissance o biso tozalaki nango sur l'indépendance et surtout sur la date du 4 janvier 1959. Bisopé, bourgmestre, tozali représentant et chef de l'État na ba commune na biso na ba entité oyo tozali kokamba. Pe biso ba population oyo tovandi na ba commune esengeli totosa ba représentant wana likambo ya monene toza nango awa na Kinshasa ezali likambo ya salité ya solo tozali komonela yango pasi toza na mission mibale ya kosala tozali na salubrité pe na sécurité salubrité ezosenga biso misolo ebele balobi ke lelo bourgmestre aleki te na balabala na biso mpona kosala salongo. Est-ce que bourgmestre ndako ya kosala salongo na balabala na bino? Bakolo groupe groupe ya prière, ba religion, ba église, ba pesaka mateya ya boye. Pour tes populations aye ba komi prendre en charge. Ya solo bokomona que dans laps de temps mboka na biso ekozala propre, pe tokozala épargner na ba maladie ebele. Merci mingi pona muke na zaki nango yango wana. Merci papa Nkusu. Maboko makasi pona maloba maye ya kitoko. Tango esilisi bongo koloba bourgmestre ya komini ya Ngiringiri nde azwaki bongo maloba bourgmestre ya Kalamu nde Koluboya Mukapo mokambi ya mabele ya Kalamu oyo eyambaki koko ya suka mboka Mfumukusu Kiambu Nzalapanda na Ngola mpe religion africaine mpona botomboli bongo mokolo ya ba martyr ya indépendance na mosala kitoko ya Vuvamu television tokende kolanda nini ya motuya tata mokambi ya komini ya Kalamu basilaki bongo penza kotalisa lisusu na bozindo. Fandio na reconnaître le vieux Lobilo, na reconnaître le vieux Mana. Vraiment c'est un plaisir pour moi
papa kusu asalobi nyonso ndeko na ngai mpe asalobi nyonso naza su na mingi ya kobakisa te me bokolimbisa nga église oyo namonaki kombo me nayebaki te eza ya papa kusu. Hier tokutani na moninga na ngai oyo tobeti lisolo ya papa kusu. Alobi na ngai papa wana yebi mingi surtout concernant Kalamu, surtout Kimbangu. Apesinga na numéro na ye. Alobi benga même soka yambite insister ti ya kozwa. Na yebisi moninga wana papa kusu je profite pendant yebiso makam nyonso lobia wa etalinga ite pote na tondite. Na yebi ke ozasosu na ebele na motema na yo. Ngai na yo foto kuta na tosala émission. Eloko na rosenga na papa kusu ozali bibliothèque vivante. Ingeta walongo fumukimbangu yala kayala. Mais na mokili oyo nzambe ne mutu apesaka nzambe ne mutu azwaka lobi mpe nzambe akokozwa yo pardon kokende boye te. Préparez déjà mutu. Préparez mutu oyo akoleka même yo na mayele. Voilà mukie nazalaki nango ya koloba yango wana. Pour répéter mouke concernant assainissement, bosunga biso. Assainissement, sécurité, ça, affaire à tout le monde. Merci Nasukiwana. Matondo mingi, matondo. Papa Bourgoumès ya komini ya Kalamu. Lokola mokolo yango ezalaki mokolo ya botondi tope ya reconnaissance. Koko ya sukamboka mfumukusu kia munzala panda na Angola. Pe bavutuka banso bayambaki ba ancien léopard atako mboka ezali nano kokoka kokokisa likambo na bango te. Kasi bavutuka bango bapesaki bango lokumu pe bazali bongo tina pe lipamboli po na baye bazali kosala to pe kobeta ndembo ya mboka na biso. Liso ya Vuvamu Television ezalaki penza na kebi mpona kozwa bilili na biteni wana tolanda. Linga ndeko na yo na kati na ye botata mokelezali nde biso toza kondima ete mokolo yango basalelaki na baterre ya football poni tozozwa pe bandeko ya 1974 pamba te tangu Maréchal Mobutu asali politique à recours à l'authenticité. Mbala moko elakisaki ete kozonga na boyindo nde tokozala na nguya pe na bokasi. Vita e mataka, léopard toloba te, azo terrorisé, papa lobilo, soki bazawa na bakoye kotelema, abetaka ye moko te babetaka bango nyonso na bapapa mana na baentraîneur bayunga sakasi to telemisi bango wana po boyeba te bazalaka deuxième meilleur joueur africain na 74 ballon d'argent ndenge aza bon. Papa Bouanga Chimeno azana poto yenda zwaka ballon d'or. Alors les grands ventilateurs azalaka wana papa mana yaza koyoka pe mate yamba pesa comme ventilateur. Styliste na bango papa ndongala nzoto mike mesomo
Papa Mwape kuna na FC Police aye na kati ya Leopard. Papa Mwape wana nyose ekipa 74. Bongo siko pona bakemba balenda penza na physique entraîneur Bayungasa. Totanga bino nyonso te bamange ni bungi bamakembo bango nyonso bameselebi bino nyonso totondi bino botondi. Lokola ni Sonia Nzila mfumukusu kia munzala pana na ngola koko ya suka mboka bayei bongo ko bongo la bizaleli ya baindo bango moko bazalaka bongo ndakisa ya yambo solo bamipesa penza mokumba tango nyonso bakanisaka bayeba sopa makila na bango ya talo pona bonsomi ya mboka. Nde wana ni Sonia Nzila mfumukusu kia munzala panda na ngola ba kosala elembo ya bokaboli mwa ndambo iyeba monanaka na yango tango nyonso epai ya ba ancien Leopard baye bazali bongo na bomoi pe baye basila kotika biso kasi bazalaki represente na mabota tope bongo bana na bango. Tokozonga kaka na bilili tope na milulu ya mokolo ya le 4 janvier 2025 pona kolakisa bino lolenge elekaki. Papa autake kulubao eloko ya biso batunguli foto toyeba kama na labaka na kuku mshusu mkoto lakini bonga bonga na liwaya akwete na cinquantenaire ba journaliste na biso ponifo na loba bobosa na kabao ya biso moko mais soki boyoki santos de na kufu na poto vous avez la ça chaque fois no ya biso moko bata kukufa wa peut-être premier jour deuxième jour pour bosani alors ma paix to sola kama ngana pole bonga kaka kuna il faut kama takinitatif to soka azali il faut ko benga kayi ko tuna gape mais ko kamati bana ko kotsi na biloko ya ko la 3h du matin il faut mais les gens besoin benga pour parce que vous voyez que le grand animateur na la équipe na ngai veut plus na zali siko na veut plus membre suprême sima ya bosilisi bopesi bilembo na ba ancien champion ba beti motopi nde ne Sonia Nzila fumukusu kia munzala pana na ngola ba bourgmestre ba ancien Leopard pe bongo ba vutuka pe ba bengami banso bazwaki nzela ya bokiti kuna na bokutani to croisement elenge sape Kasavubu epai kani ezalaki bongo bofongoli to inauguration ya esika ya nguya pe ya bokasi ya walongo Fumukimbangu. Esika kani baindo bakobanda koya kobelela pe kosenga nguya pe bokasi epai ya walongo Fumukimbangu wangitukulu wa masivi walulendo walunungu epai na biso bilili ya vamo television eko lakisa na bozindo tolanda. Komi na esika ya bomonisi elongi ya walongo Fumukimbangu bongele meso ingeta nde wana na botosi nyoso totike esika na Sonia Nzila elongo na papa bourgmestre ona kokoba na biso na manaka ya eteni ya mibale foto sengi na ngoma oyo bazo maloba pe bakata singa ya bofungoli nzela oyo esika bato bakotaka nde bazolisaka matolo longonya na bino baso matolo
baindo senga mitema na bango elingaka batekanga baindo lokola bakangakanga tona tinga bateka batika baindo batekamaka motango eyebana te atikanga na tinao avec la joie, la reconnaissance de la lutte faite par les prophètes Kimbangu, cette lutte qui a été reconnue par l'actuel chef de l'État, le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a signé une ordonnance le 6 avril 2023, reconnaissant la lutte héroïque faite par le prophète Simon Kimbangu pour la libération du peuple noir. Et aujourd'hui, le 4 janvier 2025, nous revenons à la même source pour faire voir au monde entier que l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite ici même dans notre pays, comme nous avons fait avec le patriarche Papa Mpoussou, là où nous venons, dans la commune de Kalamu. Alors, vive la mémoire de nos vaillants héros qui sont partis pour que nous puissions avoir notre indépendance. Je vous remercie. Papa Fumunkusu, histoire aussi de la noter. Tozagaga Kokoba. Esika oyo telemi ezali esika oyo bandeko na biso basilaki kokufa awa. Yango wana Fumusimo Kimbangu alobaki bokokoma histoire ya mboka oyo. Oyo déjà tobani kokoma. Esika oyo ezaki abandonné, ezalaki na valeur moko te. Mais il y avait des âmes qui étaient tombées ici. Les lots pour revaloriser Bango. En tout cas, nous remercions Mingi pour l'initiative Nayo. Toza Simanayo. Pour Mokano Nyonso Kozwa concernant Makambotali Bokoko Nabiso. Toza Wana Panako accompagné. C'est très important. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lokola to komine binaka ngonga ekoti basa yakaya bangume longo bangu biso wangi tukulu wa masifi wa lolendo wa lonongo makolo biso banso Botala esika manaka na biso ebendi suka wana vuva mu television esalaka manaka pe bongo makasi tango nyonso ya kokomiselaka bino sango ya solo pe ya bolamusi lisusu makanisi ya bayindo.
Matondo mingi na bino boye baite na nkota ya Lingala ezalaki biso ndeko na bino kikula ngonzo pashipanda samai poko bakaka kolanda etando ya bonsomi vova mu television mpo eyei pona kobongola bizaleli ya moto moindo. Tokutani na bino na basango esusu oyo ezali koya. Potikala malamu. Basisira diamwe